Congo State. Congo State. Congo State toko chabina maboko. Alors tozawana bakolo State toko chabina maboko. Wow, I just heard about Congo State for people to tell me say it's come Congolese people. You know, they got some good stuff and people can talk, give some good idea for Congolese people, you know. Somba biloko na biso kolia biloko so africain taka so tolebia ya bango ba mabumu yango nde mtesa so to garder bataille basafu yango so minga na opona ba makayabu ba mbisa mai mafuta mbila ande to aka ko pour na nourriture na so ba africain quoi de maison maman Emily Kolo il y a bango tout donc on no so bana se donc na uti ayowa alwa musika ta 4 na awa ay wana watelo don na aka pour na ko se procurer na nourriture ba africain donc Emi a coiffé tout le monde. I like to see the female twerking, taking her clothes off, ooh she naked. ATL shawty don't disrespect it. I put a pop your thing like this, cause you ain't twin and it's B.I. Lil John and the East Side boys with me, and we all like to see Tiggo business. So bring yourself over here, girl, and let me see you get low. If you want this dude, now take it to the floor. But if you wanna act, you can keep yourself where you at. C'est peli comment on a vu au Congo State, à la maison nangai, na teka biloko nyonso ya africain, nazana ba sardine, nazana Thompson, na mafuta ba africain ngo bobo. Nyonso ezali awa, na osepe na bino bandeko nangai sepe boye to kutana awa e ozale senga trop. Kamera ya Congo State ekendeki na ndako ya bandeko oyo bazali kobala na mokolo ya samedi le 10 août 2013 na Jacksonville. Yango pona kokokisa mokano ya Nzambe yango basangani pona libela. Congo State akendeki bisika wana po ye aza kosalisa bandeko na baeta nyonso kotala lolenge oyo evolution ya communauté congolaise ezali na nyonso tolanda commentaire ya papa. Je suis très heureux, très ému de votre présence en ce lieu dans ma maison. Je suis en train de préparer mon mariage religieux avec ma plus belle fleur Clara Pembe. Tel que nous sommes en train de faire les préparatifs, nous demandons aux gens qui viendront, il y aura à boire, il y aura à manger, mais à ce que j'ai fait un appel pathétique à tout le monde qu'ils puissent être comme des hommes qui viennent nous soutenir. Ndeko alekaki na libota oyo po ezalaki mokolo ya weekend kasi azangaki liloba te tolanda. Mon nom c'est Jacques Mabiala Konde. Monsieur Boba Tonton est en train d'organiser son mariage d'une manière efficace, en mettant tous les éléments possibles pour que ça soit vraiment une réussite totale. Mais espérons avec l'appui du Seigneur Jésus, ça va bien marcher. Tosepela na libala ya bandeko na biso yo bakende liboso esengo ndenge ya fête ba obakoya na fête to laissa un bon exemple pour tes abiso mote. Il y aura nos frères Togolais, Sénégalais, Américains, dans les nations sont là. Soki moninga bali sepela. Match oyo ezalaki en quelque sorte ya ba vétéran, mais na kati ba professionnel pe bazali oyo lobby tokoki komona bango na babisika oyo esengeli. Fabrice Bando présenter bango moko.
Match yande. défoulé quoi. Théo s'est défoulé na baya ya champagne. Mais bah il dit va pour la na bon pas tout ça on coupe na terrain na bon. Les autres va pour la na bon. C'est bon, merci. On va essayer de faire de notre mieux. Nous avons sommes venus pour gagner. Ok. Alors là, le message. Non, score tombé dans la balle quoi. Ok, père. Donc mais maman bien ça. il est bien mon boyoki bazolo ba donc tu es na champagne. Tu es au défendre couleur ya mabele la biso quoi. Donc tu verras la biso à de temps à autre ba pour la na bango mais pour la le sous-estimer bango te. Tu as vu que nous tous avons tous se réchauffer, tu as vu que maramba bien aux ana on a terrain. Donc ba on se bazolo na biso. Oui baka ki maramba bien aux ana suka quoi. Père, personnellement qu'on peut remettre la râle. Il est ça pour yita maman la Pose la ligne alta. Tu es champagne hein. Score quand on a terrain pour adversaire peut Amalembe. Amalembe pété donc comment les choses. Mais tout ça mieux pour c'est pire. Oh non, tu regardes un match, c'est vrai que c'est un défi pour nous. Baninga va avec ça donc ils se sont très bien préparés donc. Toyo beta balle et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes parce que c'est un match qui va entrer aussi en compte de préparation à un match dans le championnat. Donc voilà. Je suis sûr de mon équipe, je suis dans tous les compartiments, nous sommes très bien garnis. Il y a une défense très bien, très rassurante. Il y a un milieu de terrain aussi rassurant et puis l'attaque. Donc nous sommes très bien. Je crois bien. Il y a une victoire, hein. Il y a une victoire donc. Ok, coach, merci. All right, we out here playing soccer, like we just having fun, you know. And the Sunday, no, it's actually Saturday. We just having fun, you know. Like us, Congolese and Congolese, we came together as a family, so we can, you know, just have fun and play, and afterward enjoy the weekend. That's it. Thank you. All right. Entre bandeko ya Champagne na bandeko ya Beerstown et résultat ezalaki Beerstown a gagné ki Champagne na 5-2. Alors match ezalaki bien na suka pe bayambaki biso kitoko tobombi masolo ya fête parce que ezali makambo etali bandeko bakendeki toliaki pe tomelaki. Dimanche oyo ezalaki dimanche ya mawa pona biso bandeko tobetaki bale na ba mexicain bandeko oyo banyokoli biso tala nde ba polisi biso babi ezalaki ya kafu mais biso pe tosalaki makasi po tobetaka bale na biso bien torate penalty torate pe na but mais ba action ya somo ezalaki to encourager équipe na biso oyo lobby ekokoma monene. To encourager équipe na biso oyo ki tozo participer te tala bandeko ndenge bazongaki décourager et tala esengo na cadre ya bandeko na biso ba Spanish. Basomba biloko na biso kolia biloko so africain taka so tobe bia ya bango ba mabumu yango nde mtesa so to garder bataille basafu yango so minga na opona ba makayabu ba mbisa mai mafuta mbila nde to aka ko c'est pour na nourriture na so ba africain quoi de maison maman Emily Kolo ani ya bango tout donc on se va na se donc na uti ayowa alors musika ta 4 na awa ayo wana Waterloo donc na aka pour na ko se procurer na nourriture ba africain
Amy a coiffé tout le monde. I like to see the female twerking, taking her clothes off. Ooh, she naked. ATL shouted, don't disrespect it. I put a pop your thing like this, cause you ain't twinning, it's B.I. Lil John and the East Side boys with me, and we all like to see Tig on business. So bring yourself over here, girl, and let me see you get low. If you want this dub, now take it to the floor. But if you wanna act, you can keep yourself where you at. sepeli komona bino Congo State na kati ya maison na ngai natekaka biloko nyonso ya baafricain naza na basardine naza na Thomson naza na mafuta baafricain nyonso ezali awa na kosepela na bino bandeko na ngai soki boye tokutana awa ekozala esenga tro Congo State. Congo State. Congo State toko chabina maboko. Alors tozawana bakolo State toko chabina maboko. Wow, I just heard about Congo State for people to tell me say it's Congolese people. You know, they got some good stuff and people can talk, give some good idea for Congolese people, you know.